bimisaka nzembo yango. Nzembo ezali nzembo ndenge ya noiboyoka. Nzembo ndenge ya kana kati ya lingomba ifale eyemba ba yemba ngo po ekende pamba te nzembo nde bimaka na kati ya lingomba zateke. Bo soki ba yemi nzembo to memi ngambo. Manu siko banzembo yango ekomi si ba jeton ou bien eza banzembo bayembela bato. Soki omoni okipe yango te kende. Toyeli pete obimeli wapi? Mama, soki oke kuna na église yebisa bango balongola bango banzembo na église. Bakolonga nini pamba te nzembo oyo bimaka ifale yemba makaka. Me boli mama yo yeba te saka ba jeton. Oh. Nalo. Bon. Eko yemba makaka pamba te ebimi fale eyemba makaka. Eko yemba ma. Eyemba ma. Nini yango? Nini yango vraiment? Nini yango? Eko yemba ma. Na lobi ke nzembo eko yemba ma pamba te. Mama eko yemba ma. Neko yemba ma penza. Votre attention s'il vous plaît. Pambate tomoni ete tozali kokendera suka. Makambura biso ezo simba lisusu te. Na yango, maire de la mer a convoqué réunion oyo. Donc tozo zela ye ndina boke binyonso. Toyokani? Oye. Eh bien, je suis très contente. Parce que vous avez répondu à cette invitation. Asseyez-vous. Merci. Souvenez-vous de la réunion de 1928 où vos ancêtres, vos pères, vos mères vous ont dit quelque chose concernant cette réunion-là. Et aujourd'hui, là, nous voici assis ici. C'est grave alors. Je voudrais vous rappeler de la réunion de Tombouctou. Donc vous savez ce qu'on s'est dit. Concernant cette personne-là, je ne vais pas dire son nom. Qui nous tourmente. N'oubliez jamais notre beau métier. Notre beau métier. Très bien. L'occultiste, les francs-maçonneries, les caca. Ah oui. Très bien, comme vous êtes des spécialistes. C'est pourquoi, et je vais vous rappeler, légende, les corbeaux et les renards. Maître Corbeau, c'est un arbre perché, tenant en son bec un fromage. Et Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tait à peu près ce langage. Hey. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, que votre plumage se ramasse à votre plumage. Et le corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvre son large bec et laisse tomber, hein? Yango ne mission nazali ko pesa bino. Pesa bino mission. Bana na ye. Bazali na biloko ya mutuya. Bokwe isa? Yango. Bokwe isa? Yango. Soki bokwe isite, eh bien,
boye baete tokosuka tosuka tosuka et d'ailleurs nalingi naloba na bino okazo kosala erreur soki totali na ntango ya Noa combien de personnes babikaka 8 kaka kutu de la mer moko na biso akotaka azalaka na elembo nini nyoka na loketo. Voilà. Et 8 moins 1 égale combien? 7. Alors, on a 7 personnes. 7 personnes. Bakota kakuna. Ngai pe na kei na koti na malembe. Voilà. Tango tozongi kuna na Sodome na Gomorrhe. Combien babikaka? 5 femmes. Bon, na ye na ngai na nazwaka batebele. Soki totali na bana Israël kuna. Combien bakotaka na mbogelaka? Yango na lobi omoni nkembo abongisi akokotsa bantu bana ba meme. Batu bakokota te. Mère de la mer. Lokola lobaki akobongo la mabanga bakoma batu akotsa mabanga. Toyokana. Eh bien, batu wana na kozwa bango. A récupérer. Bakokoma yangai. Tolobaki ye azala kuna nga ayi kusala. Comment? Bobo ça n'a jamais. Bobo ça n'a jamais. D'ailleurs, ce qui n'a lobby na bino. Bana na ye moko ya elembo. Azala na combien de soldats? 6. Ayambale au foide. Ba combien? 12. Très bien. Bokanisa. Omoni mvulo na betsaki bwana. Na yebisi omoni nenga lalaka na nzele. Nalinga kinalia ye. Félicitations, mère de la mer. Je le mérite. Je suis à féliciter. Ce n'est pas n'importe qui. Yango na lobi. Boken. Kuna na lingomo wana. Na mona atamwana na ye moko. Bango ne soba kota na 660. Kopesa bango yango na makasi. Yango wana. La sirène. La sirène Louise. Yozali l'huile. Mafuta. Yango na latisi yo boye. Ne okobanda kosopa kama kila nzela. Nzela. Epesa bango molimo ya séduction. Et surtout ma pasteur. Ba komona yo kitoko koleka. Voilà. Balinga kaka. Vraiment. La sirène. Mère de la Nima. mer. Omoni nengo lati wana. Ouais. Okopesa bango posa ya kolata kaka bilamba ya deuxième monde. Mideli kaka oya biso wana ya se ya mai. Oye zali kokanga nzoto. Oye zali kongala wana. Yango na kamati bote na ngai ya se ya mai. Na sundole ni bino yango. Bonsoir na bino. Merci, mère de la mer. Na lingi na gagner. Nako kotika la boyete ngai moko. Est-ce que na yakanga moko? Jamais. Ya zwanga na zwate. To yokana ka ndengwana? Vraiment, yango na lobi boye. Nazali kotala yo. Yo nazali kopesa yo pouvoir. Omoni ba mafuta nyonso wana ezali kobima. Ko envoûter yango. Tango bazali kopakola yango. Balinga kaka mibali. Ndenge bazawana. Balata kaka biloko matoyo ya deuxième monde. Ezali ko diembila wana. Tina kingo. Babilamba oyo bapasola kuna tititi. Comme ça tata na bango asilika. Ngai na kocha bango bile? Bakokota na ngamu na bi? Akasi. Oyo ezali dernière prise. Dernière prise. Na lobi na bino ngana kanisaka mokolo wana kokufa. Na kordaki ye kaka 3 minutes. Soki asikosala attention te, bokomona nakolimisha ye. Nazokolimisha ye na quelques minutes. Yango na pesi bino pouvoir. Bisika bozali kokende na mona ata mpesete atikala. Bango nyonso na sima na bi?
bango nyonso na nsima na bango basepelaka biloko ya biso soki modele wana ebimi balandi eloko litoyo esukaka meme ti na nsima mokongo balandi yango napesi bino pouvoir. C'est pourquoi tombola makila kamata makila kamata makila oyo akozwilanga ata molimo moko ya mwana ya tata wana. Eh bien nakobénir ye alingi bana mike nyonso bakoma bandoki bakoma bandoki. Allez à la santé satanique. Mais là yango sans plus tarder, je vais vous bénir. Et je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant des grands maîtres de l'univers. Et au nom de moi-même et la mère de la mer, la puissance est au-dessus de toute puissance. Alors je vous bénis. Je vous bénis. C'est quoi Infumunge, Ibeto balo monanga bang. Infumunge, Ibeto balo. Ibeto balo monanga bang kwa lulendo. Mama, Ibeto balo monanga bang kwa lulendo. Infumunge, Ibeto balu monanga. Infumunge, mama, Ibeto balu monanga bankwa lulendo. Ibeto balu monanga bankwa lulendo. Sepe, bon ça va quitte. Nazalaki moto ya mawa mokili eboya kinga kasi Nzambe na ngai obwaka kinga ite bolingo na yo eleki kimbangwa tombolinga tika okumi yokanana nazotuna oza mutu ya mawa na ebele babote na elongi nazalaki moto ya mawa na babote ebele boza mutu ya mawa na bible na maboko soki bible nde ezolakisaka oza mutu ya mawa soki babote elo nini ezolakisaka oza mutu ya mawa ozominelaka yo moka Nzambe kutuna mabwaki yo tokobi nazalaki moto ya mawa ya nini okanga ngai abokomaka likamata lukuta namonaki ye boye nasalaki boye azongisaki boye ata nasali na ngango te ni yango natanga bible na ngai mutu na mutu azalaka na likambo ezalaka na ntango na yango natanga bible sikoyo ya koyebisa ngai ye okanga ngai merveille eza nini natuni ntango ozoyemba ozalaki moto ya mawa ngai nde nakangaki yo mpo oyemango ezanga eza chapitre omikanga omoni yo omikanga Nzambe te musu na ko changer nanga me ba merveille mususu oza ko distraire nga soki nini oni boyeko iloko ne kotanga mapela mayangi mena eba velela mu mintima kadi ba usi ba mona Nzambe yaya to luka Nzambe na pete oya ko distraire nga soki nini nga buzoba te soki tu ba komela ngo wapi na luka ngo kana ba bible ngo pe tala ba chapitre soki ba nini ba page wa bien Julie otanga bible na dimanche baloba eloko moko na église ekotanga fort ozalaka ya dimanche wana mayangi mena kwa mavelela mintima ebi elobora ngo kotanga fort totanga ngo ko chéri fanda totanga nani wana ezalaki na Matthieu na match boto tanga kyo soto otanga musu ebo esani nango bible yango ezalaka na air na tongo na te na yebi me tozaki na église ngana yo
tozalaki na yo ti tozalaki na yo sikotaki kotanga yango su na ndako ekosala nini yango yaya eza nango bible epeleka te oyoka bateki biso na eglize yango kaka eza yango kaka olingi totanga susu sikoyo makanisi no eza nini yango Julie nanga eza eloko te anga na ye na ye kolakisa biso yaya tikako naa na video moko afona lakisa yo kitoko makasi eza bible nanga na simba te tikango nanu awa kotilanga bible nanga na mabele te tikango nanu wana tentation ya nini nga pa nga ndeko nonga na koya kotante yo zulanga yango kana simba tosimba ngo sima kasi zela nanga lakisa video moko zela lansa omoni yango na YouTube yaya tala oyo video oyo fona malouise ngana na zwi yango te na otindelongo obanga na otindelo mati abetela nga lisolo matondo abetelinga te omoniyalingakotenga yo olakisa yo Julie aotielanga makelele totanga bible mais oyo eza bore distraction butu mobima naza lese badistraction babible Zambe matia mutema ape alinganga ndambu apesanga mpe bible ndambu ko mama chéri simbango bien oflashele ngai distraction na butu oyo baere oyo balobaka 22 heures ebondela yaya bona obondela nini eloko kitoko boye bon la vie au mieux nga mwana mama na biso bien kozala mbongo esengo mama na bino nyonso awa nana kokani nanga na mbongo j'ai des lignes parce que j'ai l'argent ah oui nazolala solo ya mbongo na bonga na koka mama nani akokani na ngai yo eza kaka be ngai ya mobali oyo yanga mpenza bandeko mibali mosusu bazanga tendresse afisi na ngai bandeko mobali oyo ndako yango mpe kaka ere nyonso bademénagement ta badésordre ndako ya moto ya mbongo bakiti ya kotanga mama fona coordonner misala eza ebele fils aza wapi ko chéri chéri c'est pas bien bébé nini boye nini omoni yo olemisanga nalemsonde mukwa na ngai bébé oyebi misala eza ebele fo tosala omoi napusaki yo pembeni na nga mpo nanga na mbongo nayebi fo yebake mbongo oyo ozolatela lelo eza ya mwasi nao elobele eza mpe mwa malamu te olobi aza mpe mobali elobele eza mwa kitoko ti bon en quelque sorte papa vanda omoni mapango oyo moi lupango ya monene natongisi na nsima kuna batravailleur baapenza te baosala mosala me rapport ekoma te papa mama nalingi ocoordonele nga misala wana sala supervision na makambo nyonso bisika nyonso nga na otinda awo babouvier oyo nga natia surtout na mboka oyo babengani mboka ngoni akilunda awa kutu voilà bato bakengela bangombe na nga baa na vérité te vérité ya te omoni so osisi loba non papa zela nano lelo elobeli oyo ozoloba yango tolobela nanga nomona comme si motema eza likolo comme si moto kanda papa kanda mbongo l'argent m'embête vraiment bon nazana na sango nanu moke na sango nini
nauti ozwa sango na telefone awa babengi nga balobi nini ozo comprendre nakokomprendre ndenge nini eloko nayoki te maître Marcel abengi ngai kuna na boma na famille na bino mama leki oyo yo asani mama na yo akufi est-ce que oyebi likambo wana te zela na papa ekobongiso te zana malembe Latana. okozala likambo te nayebi ke oyo kolata nga na kolata na obonga kaka siko opesanga sango ya soi-disant mama leki oui aza mama bongo siko ntango mama leki akufi na banda komiboma elingi oloba nini soi-disant eza kutu yo te mobali oyo yanga akufi peut-être mokuya baokatanga suki nakovanda na mabele bongo mama leki maza mama leki ata mbongo yango nayebi oza na mbongo ebele ezalaka mpe tokokunda difficulté nyonso baa nango bakobenga osaka confie na masolo na tokende bo yango nalobi boye sans plus tarder ke towumela na masolo makambo osala eza ebele talela ngai omoni ferme oyo ya sika batiaki na nzela oyo ekendaka na aéroport naomona claire nango te fo landela ngango ferme mosusu ya koto oyo dimankenge wabika na koma kuna kala nayebi na série nini ya colonie de vacances kala epi koto oyo nazalaka na chambre froide moko koto oyo fo landela ngai yango salaka na nyonso nayebi malamu ke mobali mpe abikaka nsima mwasi oniati yango moni naboyi kozwa mutu mosusu foka nazwa mobali oyo yanga mpo mbongo na biso etournaka kaka kati na biso moke koke libanda te pas de quoi ça va nayoki nyonso lobi koumela te naumela te yebela naozela rapport mais okomi loin bongo na banda na lati namona bamystike banini sheri yo pingi yo mai bweneni so osamelaka nini komemela yanga bamai wana te ça va chéri bye deuxième yo si okei mosusu akoya ti mutu na tour na ye 5 na ba esani olandi mbongo okoti lifelo olandi nzambe okoti lola baka mibale bébé mon chou chéri vanda nani boni yo mutu yaya ponga muna na mbongo na nga nakozala mabende nde na nga na kimia posé en tout cas mais na senti neti olobaloba yo moko na comprendre te ça c'est esengo ka ya mbongo ti bonga ti mutu ana mbongo pena akozala na basusi maka mosusu elo te en tout cas eza vraiment bongo parce que sosala mbongo te vraiment yo moko oyebi kaka ndenge ezalaka isolé wana mais nga vraiment esalinga bien te eti oza na likambo mosusu apart mbongo bon oui makambo mpe ezala en vrai dire likambo ezawa yo yebi babi na nga daye bon sikoyo yango tieli ya mbomba liboso yoki mutu akufi mais fona tia mbongo parce que liwa tokamoka yango parce que mutu oyebi te soit abeli be nini mutu akufi ka abela te yanga nini na kati nana mbongo na nga bon ça va programme eza ndeni kasi programme eza ndeni tout justement yo pene wamuta masolo kasi oyebi simba na leloko wana nakorespecte yo mpe nazotosa yo te papa mpona mona otininga mwa moke eloko ekweyeba bino loko te eza pasi bon todeveloppe problème ya boye omoni yo okita na matadi so okomi na matadi naa na bachambre fade moko kuna ya minene kaka na kota mpo ya mpozo wana ocomprendre bon coordonne misala tout oyo eza kuna mpo bato wana baclaire te baoshinanga lar kutu nalotaki mpe ke desordre lingi esalama donc omoni yango wana bavision yango wana c'est ça mitu esalaka ti econcorde mpenza oui ya mibale omoni na nsima kuna ya hôpital ya Kinganda okende na mopanzi morgue ya na mopanzi oyo siko na ele oyo pompe funèbre moko ezana oyo wana eza premier parmi bapompe funèbre nyonso yo yebi baboko batekaka kuna donc osanti sombelanga omoni na kala tolaka na mwana moko mba liboso amona cercueil na vi na ya ganga bengi o kersei nazalati abi namoni kersei ngabi wi peti nange eza kersei mpo amona ngo na baminda sombelanga bora bongo omoni mere aleki ti aokundama na bahonneur nga na ozala te pourquoi
siko nyanga nini nakati yesi aketi Maman na yo. mama na ngate mama leki différence fois ezalaka Bon, ça va. Eh. Bon, toi développé dans tout gros 4 différence fois ezalaka zela nani pardon mpona aumela mpe mulunge omoni koza munene ye aza mama leki ekosa ndenge mona mama anga te mama na nga présence na nga mama leki égale la présence na yo c'est ça ntango yo oza kuno directement orepresente ngai comprendre allez toi développé somba cercueil ya bien somba badra ya bien dra kutu te d'ailleurs babulangeti ya léopard yo peno ke kuna mama leki atako to balobi ko léopard oui mpo kaka tigre ezalaka te fox mbele na tigre fox ozwi lisusu corbillard fo décora yango oui olukeli nga bamagenia epuis oyebika aza surveillante nalingi te basurveillant bamema ye bamagenia oui balata mpenza molato na bango ya solosolo wana service ya sécurité mopanzi wana ti azokundama na honneur bayebiki en tout cas na famille na bango ana mwana bo mwana yango nani c'est moi la belle Mati la belle tala kaka tanga na bano yo mo yebika ndela kaka chérie welisa bon na opesa rapport kande na lobi nyonso ndenge ekolekela yo yebela eza vraiment bon et en même temps bon tout justement oui okotambola pamba te yaya omoni so komi na chérie na za yaya te bébé na bosani faut soit chèque carte bancaire oyanga personnel oyo kosimba te boya ba miata mike eza kuna seila oyanga po yanga evimbe bete talaka ba 10 milliards oyebi salela carte bancaire nanga partout difficulté nyonso kozwa yo kimambangu na Raw Bank oui benda mwa mike utiliser muta mbangwa mninga na ote akoza kutata mninga no jamais esimba kutu te mais on bosse en téléphone comme ça nako bossa lango na ndeni chombo ti yango na ndesala mikolo bo eza chombo talaka yo donc to kabana ka yata moi salutation fait ça la maman ouais bon to kuta deuxième nako sizwa ba travailleur koto te boate bona mpanjo eziki kote nini wapi kuna kote nga natini mbongo te zela nani banki balobi eziki ya salo poni yaya vie yaya na mono kale e ba ben kaka arrange yaya bali eza mabonko na oti kasi te omesko nde ya boye toprépare oyebi ke babaki jetekisa chaque samedi fo tozalaka na beko oyebaka fete oui sikoyo esenga omata repete totondeli mpo ngai nalingai ke ndako na se préparer na ngai mobimba na mata mpo na to na omata repete mba mobeko yo mona ndeni bon tokende kasi toke pa bino yo bongami ale tobanda pa biso tobandi pa biso po tokiti tokende na biso bato bande oyo déjà hein bon répétons bonsoir maman mama toza na beko toza na beko bapesaka rokoshali makambo nyonso esi mama zoisaka te na malembe te aza moka na malembe mama mama limbisa tozali mabe to bolimbisa biso mama pardon bopanzi yambo te na beko bapesaka nani fiambo beko te ozoba te eza beko mena mama oye beko te asko nini bonde na ye beko alela meli yo yango mama onini yo bobeta basala bato karate bokofa mino kimia te wabasone wana beko pardon mama
Mbote na bino. Ah. Bolimbi sanga pona retard, pardon. Namoni 22h beti, lelo ezali mikolo ya mabondeli. Papa ati na biso mabondeli makasi. Pona to bunda na moyini. Pamba te tokomi na bitumba makasi na mokili. Na yango tokende musika te eloko na kosenga pardon. Tozaka sote ya beko toye ko bonde ba misusu kolala. Na boyi makambo ya kolala na kasa toyokani. Distraction totale la makansion c'est sika moko toyokani. Nde sans plus tarder tokozwa programme na biso. Papa moyembi sanzembo azali akobana nzembo liboso nde mama Charlotte akoyemba nzembo ya ayemba nzembo ya pisomi twande mama mima continue. Excuse. La grandeur. Merci maman. Nakobosa na te maman na ko mvute. Merci pour na likani ici. Bakolala pongi. Te maman wana pesi programme yemo ko bipo na ko. Merci maman. Merci maman. Data simozala kana abisobe. Tusamba. Muzola kase mwanda velela. Mfumu. Tantu miame. Enda na kombo tata pe tata molimo santo. Papa ta biso banto ye na beko papa. Na bolingo na bino ba santu nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Papa simo kimba okianga ni nzambe na biso nzambe ya mawo batela ki biso kolonga bandeko biso pe koya na kati. Pe koya na kati abeko. Mama papa kinte ba na komba wange twizidi do iza watufuluza. Kwande twizidi doiza watukuluza mambo mengi matuzungili maozonyezemo njugu yoyo kufungila yo makasiko eza mpanga kwandaena tobondela
tobondela na komba tata mwana pe tata molimo centre papa Simo Kimba onkiangani tosengi obotondi pamba te obateli biso journée mobimbo komisi biso na ngonga oya 22h papa tala biso bana yo toyebeko papa toye kosambela papa to mitiki na maboko na yo totiki ba famille na biso na maboko na yo toye kolela pona ba famille na biso papa kobandela programme na biso tisuka totiki na maboko na ona komba tata mwana pe molimo musantu mokili na basizi tuzungiriri ya mbanela muzilukiale ezilange onzambi tomanga enzambiane sukulamene basizamenge yesezo tundoluki mumami mamo efumu ya sikila kunzwaku ya velela tundoluki mami mamo efumu ya sikila tosombela mama matondo mama kiatondo tolamuka botika koswana bino bamama bokamusaka ngai likambo oyo bapongi oyo eza mfuti na bino bamama boza clair te nalobaki bien eba ntango tokoya distraction te pongi te kasi bino pongi ngonga nyonso na bondi tanto tokomi siko na 5h bino boza clair te nzambe atelemela bino libondeli abeko ekosuka bato misatu esili mama bolekisi ngonga nyonso na kolala tika tobondela libondela clôture tofukama tobondela tata nzambe kolo Yesu pe tata molimo santo toyaki na libondeli papa tolingi topanzana yo kopanzana na mutu te ezala na mwana moko na moko na bolinga bino basato ya buleta ata mwana molimo santu amen tokende malamu awa mama yango atako balalaka boni mama te kosilaki deja ozozela nini radio toyaki beko to tozalaki na matanga oyo tobeta baradio oh mama yakana sikoyo elakisi nini soyo kolabisa ngai beko ngai nayaki nayelaki yo boni boye ko ngai nasambela mpo na libota na ngai nde nasambeli nyonso ngai nasambeli yo yoki yango sikela nga babuzoba pardon mama pardon neye nasali nini nayaki etali yo oyo kolamusa ngai lokwa leta aza te mae makole kaka na se abaweye tata
pasi bisika tozali papa molunge tozokoka lisusu te papa pasi ebongo baye batinda biso papa tokoma kosala bato misusu bambongo tokoma komituka ya bato tokoma kosimba bandako ya bato bazokovanda pasi tozokoka te molunge mokolo nini biso mpe tokokende bisika bango bazali bango mpe bakomona pasi tozokomona pasi papa ya solo bana na ngai nayoki bino ndenge bozali kolela pasi bokosepela pamba te elaki ezalaki ete baweli bokozonga bokende kosepela na yango ntango na bino ekoki bozozonga na mokili bango bakoya koremplace na baplace oyo bino bozali pamba te bango nde batindaki bino awa ngonga na bino ekokaki nanu te kasi bango bakataki vi na bino na yango bozonga bokende kuna bolanda moko na moko oyo bakataki bavi na bino bokende. Merci papa. Taba bola nde bovandi botala kanga ah oui nana mbongo nanga c'est normal eh na mutu natindaki bato pe mibali nyonso mibale ya mutu pasi mutu ayelinga ata rapport azate ata yo moko makle mezaka eh pona bangaki mama le kalinga kundama na honneur te ngamuna na mbongo nanga eh nandeni mulunge ah oui nazana mbongo kozala na mbongo elengi bolande pasi o mama kozala na mbongo elengi mbo mbongo yo te koki yo mutu otindaki nga na se ya bawe nakomaki chauffeur no ya mituka kosimbelaka yo bandako ntango na yo si esili ngai nazozonga esika yo ozali yo ozoremplace na esika na ngai ntango na yo si esili atelemakia nana mbongo non ce n'est pas possible ah non bon chérie oui naye boni ça va bébé oh mena moni okobi mapapa elongwe okomo loba loba na uti libanda kuna mulunge ya nini oh nazo comprendre yo te mulunge aussi c'est zena telemanan ezani bon pesa explication ezani explication oui omoni ete nani nani oh yoka nani ngaza poso ebisanga nani na moni ete nani zana na l'aise tala ngai liboso tanto solola kana yo to tela na vraiment boye bete vente au sol o me komi boye oui ezani oye tala bombanga na nzela oh zela na robombo wapi na tala na bombo wapi liboso na bomba kayo wapi na bombo wapi ndena tele miboye na zana kata ndako te ana bombo na maloba mais zala nano oh même comment on est na chambre te azalaki ya nani pesa nani pembeni nanga oh na so comprendre te za nani azalaki ya oh mais moi sinanga yo na so comprendre yo te nani azalaki ya pambanga mbongo mituka
Mituke. Oh, mais moi, c'est dans la bonne. Oh, yakanang. L'argent m'embête. L'argent, c'est. M'embête. Y'a un comme embêté, yo. Oh, mais on comprend, yo, t'es. L'argent, qu'on embêté, moutou. L'argent est un bon là. Nga so na bon. Nga muna sala ga yozala. Siko, nga yo sala. Mais moi c'est non. Oh makambo ye makasi yoka. Kala mite bali ba semba mokili. E kwa madeso. Madeso makasi meki zela. Mama kitoko. Eta. Biso bina to kota lole. Mata boso. Mama kitoko Como église va dali boso. Pasteur na pasteur kudoya. Maka bo kamwa. Oh eza suko kamwa te me komi ko kwamwa. Itaba otumo sika ndo bata maboma. Maboma. Pasteur blo mtala taba veste. Kiambote. Bino mbote msweza ate kiambote kaka. Ebele pe ba kiambote ngo ebele boy likamni. Bayo kaka Mathieu, on ne sait jamais. Maman, on a dit verbe là. Oh, komba tata mwana pe tata molimo mosantu. Batata pe ba mama. Tuye na ndako nzambe. Esika ya limiemia. Mobulu te. Makelele te. Esika kozwa mapamboli. Na yango wana tolingi to banda programme na biso. Sika to sengi nzembo ya bato banso na tata longi. Sima ya nzembo epai ya tata longi na biso mama bakofongolela biso libondeli. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame silwa nzambi 1 2 silwa nzambi ukantila muki mwana kiame tela mese salu kya gunza nzambi tusadile salu kya nzambi mukeleka tusadile salu kya nzambi mukeleka enzambi mba pangi twavuluka tusamba tufukamene futula funela matondo kaino batatu banlongo tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda belela tukezingi bonso bantu bafwa munankenda zako meni kutuvumbulanga katuze ikwelenge fuku katuze kutukidingi kyako bantu kakunsantango kanele voto na efu yambi ukutusukula mpasta pemba na de tata nzambi ngevo kuzei lumbuko kuzei wolako ekani kutumbasi kuna zulu kabazei lumbuki nako dodogolo papa bubu tuizidi kusware to walongi diako uwaye lunda kansika waye vyo kisako dina tuizidi to wa mavovo ka komunkanda nzambi nkenda za kutulombele ngolo za kutulombele bika zayala muzola kwa se mwane mwanda velela amen. baye na mikanda na bango to fongola mukanda na biso ya Exode ya mibeko. Exode chapitre 20 verset 1 to suka na 17e verset. Baye bazui to tangi na akoma tata mwana pe molimo mosantu. Ngai naza na mukanda ya Kikongo.
mutu na mutu akotanga na ndenge azaleli na munoko oyo azanango. Mono imfumu nzambi yako, mono ya kuvaikisi munsi ya Egypte, buwakala munzo ya kiwai, kufuka mene nzambi zankakako. Tobondela pona kolimbola. Nakoma tata mpeli mosantu nzambe tolingi tolimbola. Kitela biso toloba makambo ya kitoko. Esepelisa batu nyonso. Okoma tata mpeli mosantu. Amen. Batata pe ba mama tozala na bobangi. Liboso na teya. Nazana nako kebisa muke na kokebisa la bino. Makambo moko tata papa Simo Kimbangu nzambe na biso ayebisaka biso. Mutuna na landa tata na ye. Omwende to yeboy. Yo yebi tata na yo kolanda. Ba mususu ba yawa liboso yawa asya solo na tata na ye wana. Po ya kocha mobulu na ndako nzambe. Ba pongi, ba desordre, ba telefone kofina, ba WhatsApp, ba Facebook, ba hoyo bazote ya pasteur azote ya. Ale, bino kuna bozo solo na ba chéri na bino na ba Facebook, bozo sala ba marché na bino na Facebook. Yango koleso abengana ka batu na ndako nzambe. Pona makamba buzo baka boy. Ba mususu koto bazote ya bino boche zando na bino. Yango koleso papola batu ba mabambata na ndako nzambe. Ka boy. Bino pe mko musubo ozaka bambata ka bongo. Sika mokana na biso Exode. Mibeko to telemeli to longoli mobeko moko te. Oh eza munene, oh eza muke. Ozana no exemple. Papa mfuma mbanza. Tango wana mama wana ba yela ka ye. Ba yeko tuna ye na tata wana. Ndenge ni pona mibeko azwaka abango bokindi na mai kuna. Bazili banga munene amuke. Ay, bokidi sana no. Nyonso kitaki. C'est-à-dire mobeko munene na muke zate. Yo muto zo sala Facebook eza mobeko. Yo muto zo pesa batu bapongi ozo buka mobeko. Papa lobi boye. Likambo moko ekosalema nanu na mokili esalema te. Biso tozaka na tembe. Référence bana Israël. Bakota boni. Tembe kaka. Sodome na Gomorrhe. Baba ndoko tia tembe ko tala tembe. Elekela bango ndeni. Na tango a Noé. Ba ebisi bango totonga to sala boye mvula ekobeta tembe na tembe. Bakota boni. Lelo batata na ba mama tembe na bino e bozo chaka papa Simo azo loba butu pe moi bozo yo kakate kako chaka tembe. Kasi oya lobi ekoyinda na ne passé alobaka ekoyinda ba vie ko pomba te masuwa ko tambola te ba frontière ko kangama eyindela kibiso to leli na banda ndako nzambe kangama bana bando ko tanda kwa nzambe lelo azoloba lisusu liboso likambo ezo nanu na mokile salema te Oya sika. Foko yebela. Makambu. Papa lobake koyinda. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Solo namoni ndenge bosusumuki na temple. Ezali surprise. Pamba te elobamaka ete mokili koningana. Nzambe akosala likambo na ye banda mokili salama nanu emonana te. Yango ba pasteur babande kote ya butu moi. Ba papa balobaki. Na tango na biso pe tozoloba. Kasi ezalaki komonana ndeti négligence. Tozalaki ko négliger. Pamba te tolobaka kaka ba papa balobaka bongo. Ba papa balobaka na bango kaka bongo. Nzamba alobaki akoningisa mokili na likolo na se ekoningana. Akofuta bana na ye ba oyo basalelaki na solo. Lelo Nzamba alingaka kata likambo na ye.
yango tobandaki koloba ntango nyonso ete tozalaka ya kobongama pamba te mokolo wana eyebani te, eyebani mpe ngonga te. Kasi lelo nzambe azwi mokano akata likambo na ye. Baoyo bakosepela baoyo batambolaki na bolingo, na mibeko, na misala. Na yango baoyo balongi batelema. Ya solo bana na ngai Mateye bandaki kosopa na butu moi. Totika mabe tosala malamu. Kasi tomonaki yango liseki. Eloba makamo kile koningana. Tozomona yango liseki. Sikoyo lelo Nzambe azwi décision akata mokano na ye. Tala bisika bokei. Bosalelaki nani? Bango balongi pamba te batambolaki ndenge Nzambe alingelaki. Kasi bino botambolaki ndenge nini? Tala bawei. Batu oyo bino boboma. Bamoni pasi kuna kote bazalaki. Pasi ya makasi. Mingi bakomaki bandaku na bino ya kolalela. Mingi bakomaki mituka na bino. Misusu bazosela bino bambongo. Bango wana bazongi baya kosepela elongo na ba oyo balongi. Bino batu boboma bokokende ko remplacer na esika bango bazalaki. Na yango moto na moto alanda tata na ye. Ya solo ozalaki moyembi monene na choral. Ozalaki mosali monene. Kasi combien de fois na zongisio na mokili? Combien de fois na zongisio na mokili? Na tango Sodome na Gomor olongaka te. Na tango Noé olongaka te. Na tango ya bana Israel uzalaki pe kaka ya kolonga te. Yango na zongisaki yo na mokili. Na abwakelaki bino filet ya récupération. Pona récupérer bino kasi mabe botikaki te. Papa Longi, Papa Motei, uzalaki Motei moko monene. Usali mosala ya Nzambe makasi. Kasi kindoki otikaki te. Olie bane bele ya ngai. Ba oyo bazoko mona pasi na se ba oyi lelo bazongi ba yeko sepela. Epai na ngai bozali ne sika te. Moto yo mituka na ngai mafangu na ngai bokosi tata na bino bobandaki kokosa ye na nsima ya Bible
bolanda mokila toke na moto tokende kosika elongo telema okende kosika na moto okende kosika na moto okende kosika na moto tata na bino ateyaki bino boyokaki te po batangaki na nsima ya bibilia tokende kosika na ngai elongo toke toke moto moto ngai nalongi Moto na moto ala tatana suka mwana na nzambe moto na moto ya satana moto mwana na nzambe moto na moto alanda tatana suka ya satana moto na moto mwana na nzambe moto na moto alanda tatana ya satana moto na alanda suka Kimbangisto ye! Kimbangisto ye! Kimbangisto ye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Tosepeli soki tosepeli te. Na komba tata mwana tata molimo mosantu na kanisi tolandi lite ya muke oyo bandeko na biso ya jeteki batalisi biso. Ezali makambo ezosalema na nkuku oyo tolakisi biso nyonso tutomona yango tozwila yango mayele moto na moto na mayele na ye yo kanisa ngana kanisa naza na ngambo nini tosilisi na komba tata mwana tata molimo santu amen. Soki tosepeli tobetela bandeko na biso ya jeteki maboko makasi. Tobeta yango maboko, tobeta maboko nde bazobima. Nani?